Kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi likambo ya mabele congolais à Télémi. Manchester, Liverpool, Wolverhampton, Birmingham, Leeds, UK Mobimba, ba congolais nyonso, banamike, batata, ba mama, ba jeune, mikolo, bango banso, ba ye, ba yindi si Londres. Lelo pona baye basalaka ezali journée chômée. Kasi bandimi bakata bango mbongo pona bolingo ya Congo. Bana ya klasi bayebisi na ba école na bango lelo tokei kobundela Congo. Rendez-vous ya bana Congo nyonso ezali se moko. Ambassade ya RD Congo ya UK pe na 10 Downing Street et paye ya Premier ministre David Cameron. Le 14 décembre 2011, ezali likambo monene. Mbila etondi likolo pena se. Kasi ba Congolais baye kaka na liloba moko Kabila must go. Kabila doit partir. Kabila il faut akele po azali source ya ba viol ya liwa na bandeko na biso ya est ya Congo. Esengeli penza lelo Kabila atika esika na moto oyo peuple alingi moto ngo ezali Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo ba Congolais nyonso ba poni na ba élection oyo Ngoyi Mulunda alingi koyiba bana ya Congo. Awa liboso ya ambassade ba Congolais ba tondi pene na 4000. Ba Congolais batondi lelo po bayebisa ba mindele portable na yo, iPad na yo ezali na makila ya bana ya Congo. Ba Congolais balingi koyebisa lisusu mindele lelo que bolingi boyiba démocratie ya bana ya Congo oyo emonani na ba élection pona ba intérêt na bino. Wana pende zali message monene ba Congolais ba yena ngo lelo po ba pesa na David Cameron, po ba pesa na Nicolas Sarkozy, po ba pesa na Obama. Message nous allons adresser à Balamboka ba poli ba d'ici. Ah, Balamboka ba yebi bango moko. Bibe sala ba ya tant pour tout. Tant c'est coquille.
totelema po torécupérer mboka ntango ese koki eloko ngai nazolanga ngai totelema biso nyonso ngai nayaka te lelo nayekaka kutu makambo oyo te naye mpe napesi cotisation na ngai yango mpela totelema naoloba bamama koidon botelema bafani bandako pwani se boya barwande mama alobi botelema toza mpe na papa wa tolobi ke lelo ezali journée morte na kati ya mboka oyuke bana bake classe te epuis bapapa bake misala te papa message nini okoki koadresse na population mobimba bazali kolanda biso bacongolais partout na monde message eza kaka moko tovivre na vérité tovivre na bosolo tolembi gouvernement ya moyibi tolembi gouvernement ya lokuta tolembi gouvernement ya koboma ya bamassacre ya baviole on en a assez enough is enough tovivre nao na bosolo totongana no Congo moko ya bosolo to récupérer fierté ya Congo message na ngai yango wana totelema mpona korécupérer fierté ya Congo mpe ya congolais totelema to récupérer fierté ya Congo tolembi kosala bainauguration ya bawese omoni osala inauguration terrasse omoni namoni eloko esenga mpasi mingi namoni bamama ya 70 ans namoni bana 10 ans vraiment bamindele bozomona te cet homme-là doit partir il doit partir. Merci mon frère. Cet homme-là doit partir, comme on vient de dire le message. Tu peux adresser encore d'autres messages en lingala même en anglais. Message là à mort et Kabila et Falumwa. Donc il must go. Enough is enough. Yango wana, enough is enough. Mama yeyo ayena basani na ye alobi ye le la rolamba te. Mama message ni oki ko adresser na bana mboka. En tout cas na sengi na bino botelaka biso toza bien mais tozobundela mboka donc na sengi na bino botelema babundela Congo eza mpona bacongolais eza mpona barwandais te Kabila kanga kaka bisaka no kote ozali kozonga lisu na Congo te kende na mwasi na olive azosala hypocrisie kiaka na kotanga bato na l'hôpital mobali nazoboma bato alobaka eloko te nayebisi yo Kabila must go Kabila tomoni bino bobima boye te likambo nini na kati ya Angleterre papa moya koloba mingi eza te eza likambo ya mabele bato bakufelaka ngo nde toza boye tokolala lisusu te nde tosi totelemi balibere mboka na biso esika toza tosufraka na bamalili tolembi tolingi liberté na mboka na biso batikela biso papa Tshisekedi bazwa mutu na bango bakende na ye botala bajeune ndenge babimi balobi plus de 6 000 à 7 000 personnes oyo babimi balobi bana bake classe te baparent bake te boyoka message mpe bana bande baza kotambola mama balobi nini tolobi mboka Rwanda atika mboka na biso akende azonga na mboka ne na Rwanda azonga na Rwanda epai babotela ye message ni boko adresse la bakinois oyo bazali kuna bafani na bandako tolobi na bango botelema bowela mboka ok merci balobi bakobunda na makofi mokili mobimba ezali eningani mpona bana congolais balobaki bacongolais premier jour deuxième jour balali ça fait déjà deuxième semaine yango oyo bato baza na libanda oyo bazali komanifeste mpona président na bango Etienne Tshisekedi yo uti province nini toyebi ke ba délégation yote ya Luton ceci c'est nango présenté devant Bilili la direction chez One TV na uti Manchester to la délégation ya 200 personnes ba uti Manchester to lui a 5 coach et ça déjà na parking donc le Camboyo tozola la télé comme mboka passer l'équipe faut ça nyama potika mboka na yo donc to telemi to kolonga na banzela mukolo Kabila okende donc totiki misala nde nazali na 5 mois impayé na musala na ngai na lobi bolongo na nga pona musala
mpona mboka na longo nango mosala natala mboka na ngai eza important. Oui, tozomona bapasteur toza suna pasteur Patrick kuna azali déjà et puis maman yo bilo ajouter nini ngala likolo baboye Kabila il faut tika mboka na biso omoni ngala na bana nga boye elakisike Kabila tika mboka na biso songa na Rwanda tolingi yo te tolembi yo bobi bandeko na biso ebele Kabila go back to Rwanda I don't want you anymore go back to Rwanda. Nzela nzela ba mama bazali koyemba. Nzela nzela ba jeune bazali koyemba. Nzela nzela bana bazali kopesa message na bango na ba pancarte na bango pe bazali pe koyemba. Son encadrement ya batata pe ya ba combattant bilenge ya mpiko oyo bazali na Londres pe balingisi mokili mobimba. Likambo ya lelo esangisaki ba Congolais nyonso ezala baye ya UDPS ezala baye ya Congo Pax ezala baye ya UPR ezala ba Congolais mususu ya bangomba mususu ezala pe baye bazali na ba parti politique te ba Congolais ya ba association nyonso oyo esangisaka ba Congolais lelo penza bamimaki mokumba na bango mpona kolakisa bolingo bazalaka na yango mpona Congo oyo mama ebota biso banso. What do you say? Must go. Cameroon must go. Yeah. Kabila must go. Cameroon must go. Olobi ni passé Patrick. Bon, nga na lobi azolongwa. Konzambe ja laksaki ke bazokanga aolongwa. Akoloba même balobi va passer faut organiser que na namba 10 bo sala une journée mo dimanche bo sala kit pour na kobondela pour na mboka Congo. Idée na bokanisi ndenge nini? Eza malamu po fort obondela. Mais déjà na kati esprit nzambe déjà sali déjà longwe donc bakokanga ye po yaza neti Melchisedek tonini parce que papa azate maman azate azwara adima Congo ye moraliaka azosala pe loko tazopambola te tolingi ba Melchisedek te tolingi muto toyebi aza na papa aza na maman mais azolongwa kala te po nzambe déjà laksaki donc ero se confirmer donc dans l'esprit déjà salami bola na mino makamwana te Marabo ezoleka nango eza nango passé déjà donc alongwe kala te balingi ba Melchisedek te maman pasteur yo bakisini nalobi que biso tozo revendiquer ba droit na biso c'est vrai que toza ba européen na kati ya mikanda mais quelque part en nous toza toujours na racine na biso oh jamais kokufa même si tozali a na poto mais toza ko revendiquer ba droit na biso parce que wana eza terre na biso eza bisika biso to uti bien que tozo vandawa yango tolingi que mundele alongwa nanu na nsima ya ka soko komone nani kanambe atikela biso mboka na biso toko fight mpo na mboka na biso et puis toko réussir. Where is the BBC? I want the BBC here. Just what do you say from shy. Congo? Huh? For the President Kabila, what do you say? I said, I just signed the petition to Hillary Clinton 6 months ago, and they should just bring about a lot of people, more people about, because nobody knows about Congo. And I am just me that follow the story of this bloody Colton.
the minerals company, the exploitation of the people and the genocide. Nobody knows about the genocide. People must know. The white people must know. Tango ba Congolais bazalaki ebele pene ya 4000 na liboso ya ambassade pe bazali kotambola na nzela monene oyo ya Oxford Circus. Ba Congolais basusu oyo bazalaki na retard balikanaki directement na 10 Downing Street. Kuna bazalaki près ya 1500. Balobeza système mabele mais tout le monde est déjà besoin de terrain mais plus de 4000 baza oya déjà situation est en ndengeni na devant na mbatena. Ah, na minito situation est mobulu. Donc nesi tolobaki enough is enough. Na minito situation est mobulu. Donc esi to kangi bango. Solution na biso et c'est Zouami. Donc c'est ça quoi. Solution na biso c'est Zouami ba Congolais 3 jours bolemi mais maintenant cette deuxième semaine vous êtes debout, tous on comprendre cette situation. Message vous a adressé na Européens pour le problème Italie Congo. Bon. Message kara o tous a adressé na Européens pour na concernant mboka na biso Congo. Donc mayene na bango et c'est sili. Donc ndenge zali awa makambo se vandi. Donc to sangasunda na Congo azate. Soki donc ndenge zawana Kalaté déjà et c'est aussi solution na biso Tshisekedi déjà ça sur Congo na maboko. Kabila mawatro. Kabila mawatro maman bongo yo bakisini maman. Maman batoza olanda mokili mobimba ko bakisi message ni pour la Congo. Bon, naza na loka ko bakisa te problème ne se zali kaka ke oui. Kabila atika mboka na biso to nyokwa mingi na poto toza na posa sikote bando kende holiday na mboka na biso na bana basepela ndenge bana ya bekolo misusu basepelaka na mboka na bango biso pe ya biso bana basepela tokangami ya ba plus de 20 ans bana bakendaka esika moko te à part ba France ba Belgique donc toana posa siko bana bakendaka Congo. C'est ça le problème na biso ngo wana. C'est ça le problème balobi ba maman balobi faut bakendaka holiday na mboka na bango tozali plus de 4000 à 6000 personnes bazaro yesu pour la région. Maman bakisi nini pour likambo etali mboka oyo président Tshisekedi ba européen balingi kotia e pandi olobi nini maman. Papa na lobi Congo eza Congo vedi biso bato botama na mboka ana toyebi nini ezalaki ekokoma kwa mboka ya kosakana te obimina wese nini oyo te Kabila osalaki na o même loka mama batelemi et ba mama bazaka secret mona nzambe po ba mama bato bayeba mkoli mwana bota maka basolaka na nzambe loka to telemi alo yo bonga maka tika na malembe donc message ali moko pesa moninga espace total lisusu po yo kokite na ngai soka ndenge wana toza liboso ya Downing Street esika oyo biso nyonso lelo ba Congolais tozali au moins si tukokoloba 4000 Congolais basangani a lelo pona protester na likambo oyo ekoli biso na mboka na biso ndenge tolobaki wana le peuple ne veut pas de ces messieurs là. Bon toyebi kaza pion ya ba occidentaux pona ba intérêt ya ba occidentaux ce qui est comme que ce peuple ya Congo il faut kufa biso nyonso faut ya to kosenga asile to kima mboka na biso po to kosenga asile a pona likambo tali mboka na biso moko na kansi ezali fierté yangona nous sommes là nous sommes déterminés lelo que ce type c'est sanguinaire c'est tueur c'est violeur de nos femmes de nos filles de nos enfants. Il faut akima lelo na mboka na biso il faut alongwa na mboka na biso lingete na mboka na biso c'est un étranger to lingé na mboka na biso te il a aucune pitié pour le peuple congolais azana intérêt moko te pour le peuple congolais. Marche nane salamate depuis ba Congolais bayala mboka au UK et puis tolobi lele sera qui journée morte vraiment la kati oyo ya mboka au UK plus de 4000 à 6000 Congolais qui sont dehors pour marcher pour la Corée bakotal samokil moimbake et Etienne Tshisekedi est le président ya Congo tozali komona bino moko bana ndenge bazali na babot na bango signer système ya deux doigts ya victoire candidat au Congolais bandimi na mokili
boza komona baparent na bana na bango lelo basali oyo balobaka systeme ya jeune oyo ezali ke jeune bakobondela nzambe mpona ayeba kati na kobundela bango na ntina na mboka oyo Congo mundele alingi koyiba bango victoire na bango balobi jamais 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 Tshisekedi est le président ya Congo. I'm here to fight my country. And you? We are here to fight for our country. We want freedom. We want peace. We don't like Kabila. You don't like Kabila? Yeah. What do you like? Tshisekedi. Tshisekedi. You like Tshisekedi? Yeah. What do you say? We need help from Tshisekedi because we want him to help all of us here because people are dying in Congo. That's why we're marching here today. So go Tshisekedi. We hate Kabila. What do you say for the Kabila? Kabila, you better pack your bags right now, yeah? Because we're gonna come for you. Pack your bags right now. We're gonna come for you. Seriously. Start running away, yeah? Because we don't want you. And look at us. We're all suffering right now. And look what you're doing. Pack your bags. You don't like Kabila? No. We're here to fight for our country. We're here to fight for our country. Toyewa tolingi papa chichi alega tala kaka na malili o tobimisi bana tokimisi bana class toza na susi ya mboka na biso tozonga nango ezonga na maboko na biso toboyi ba Rwanda bazwa biso mboka yango toyewa tokimisi bana class pona koya kokunda pona mboka na biso lelo victoire na biso yango toyelia. Merci beaucoup. Yeah.